Wana donc azu ta solution mon côté ce qu'on a comprendre ndenge au PC Jérémie 17 verset 5 tina 10 que maona muto oya cha relique na moto ya auto bandai nawo yope mtu bandai ya trade ya ete asoki makambo yelinga na vie na sala mutu na ngaza directeur na compagnie moko boy na ko kende akosunga ngai na okelepa ba passer akosunga ngai na kozoma boy yoko na tema na mtu zaki na vision wana to mtu zaki na conclusion na biso nesta mukili yango tuza kosala mikolo to benga imba mindimi to sima ka oyo dimanche tozala losambo tango nyonso vendredi tozala ba prière ya poko tango nyonso mais tango eza ko ngindela biso na ke papa wa passer na ke pa tata mwasi na ke pa mtu nde yango na sikoyo ngai te yo mo na conclusion te suka yo yebisanga fi yango asukeli wapi na balabala asuke na balabala asuke na balabala asuke nil pa ngai lelo na koloba eloko moko na mayele na ngai te na commentaire na ngapete na ndenge penga na yebete me eloko moko na kobakisa ete na pesa bino ba verset yo ya clé oyo to uti kolobela awa to ko loba concernant matière oyo to si ko prendre la mwana na biso oyo ser na biso oyo mama mondimi oyo soje kotala mukana Jérémie 7 banana 8 tina 9 eza ko ba he oso yo kalisa biso allo donc tire attention allo Jérémie 7 18 bandika ka bala moko he opesi confiance na yo na bato ya lokuta yo poko minani muto lokuta wana lendi na madila mekadi yo wana lobi passe le inga mingi bande ko ndeni boza oganele opesi ba confiance bo muni boza oganyaka te ojoindre bango bake balagisi ba carte ni babeta ka pa gagner Jérémie lobi yo poko muto nini ya moyibi na jeudi wana yo kuna lobi bande ko eshafu bayaka na moni bango baza na vie moko ya kimia baza kozwa baza na solution sorta solution ngana zali ko luka tika na joindre bango nzoko le batango baza bata mababomi babomaka avant bako akozwa na banzero ni so bayebeli babomaka po bazwa yo posa nini o joindre bango Jérémie 7 8 tina 10 elobi yo poko menani mobomi na samedi wana bato na moni baza kosala nini baza na ba protection ya wana ba envoûtement bozo obela nango qui existe à la côté mais to ba malédiction ya wana malédiction ezo yela ngaba ba malédiction parce baza protéger tata wana mama wana adikulaka mama wana asalaka boye nganga wana a protégeaka tika ngapela yeno kozwa ba protection wana ojoindre ba la ki so sala boye poto te aga bien awenze po ba attaque et yate poto vivre bien à quartier mokanda ya Jérémie 8 chapitre 7 8 na 10 elobete yopo komi idolâtre komi nani idolâtre posa nini idolâtrie kasi ko bosa na tele même mokanda Jérémie 7 za ko bate ko bosa na tele yo za nani mondimi sikona dimanche oyena ndako oyo babengi na kombo ya ngai nzambe makamona uti koloba awa ngai te eza na Jérémie 7 8 10 tanga yango Jérémie 7 8 10 okomona place he opesi confiance na bato ya lokuta opesi confiance na moyibi opesi confiance na babomi opesi confiance na bato bazali kosala idolâtrie qui est fille oyo yango oza komona une certaine idolâtrie eza koleka na vie na ye tomoni place ye koyibela te tomoni place ye kosala kindumba te tomoni place abomeli te tomoni place asali nini ayibeli te kasi azosala une certaine idolâtrie okende kopesa confiance epa banani epa bapasteur et puis mokanda jimelo et puis dimanche yo oyo oyena ndako ya ngai nzambe lendi ozalaki wapi poza kopesa ngai confiance natango ko problème na yela ke na ndako na mabolo ngone otaki yango wapi natango pasa na yela ke bakubolo ngone otaki yango wapi confiance na ngai nzambe otaki yango wapi ne mwana mama anye uti ko yebisa ngai ozongi singali su na mokanda liposo tangaki ya Jérémie nini Jérémie 17 je ne m'attendais pas à kozonga yango mais ozongi sa ki o belisa conclusion bango pona ko lobayete mawana oyo kopesa la confiance na moninga na nani moto
parce que akokali na mwana oyo touti kotala awa na théâtre azoluka lisungi lisunya oyo ezako ezoya te ake na balabala eyambi ye mpona misala ya kindumba misala ya ase minimize akombola balabala asokola makolo ya bana papa pasteur bayebise okozala mowumbu na ndako oyo mwana mobali so alinga bwaka basali te na ye osala nini pesa ye parce que nzambe abandonne ye. Pourquoi abandonner? Pour akontaki na mutu. Parce que akontaki na mutu. Nde mokanda ya Jérémie yango ezali kolobaki opesi confiance na mutu ozaye na nini na mpasi. Est-ce que ozali ka mususu mama ale olingo bana conclusion o sili ko tirer pona mateya ya bande ko mse ki centre basili ko pribate oto yali ko te ya ndeko na ngai ya bisote. Ya. To landeli ka kanini théâtre bande ko nso bati. Oh ba otu wala kisabiso ndeko yo ozawa na olobi otie like na papa lobi akokufa. You know, tangu papa akufi vina yo kaka baby pona no check elika na papa otie elika na mama lobi akukufa vina yo baby kaka pona ni mama akufi yo lobi noko na biso za riche boy otie elika na noko kuna akomi kuna noko a décevoir yo dikawe richesse noko sana bana na sana famille yepe you know abati ko beta yo bakara obi otika na ke tata mwasi okomi kuna tata mwasi kutu yo kuna za ne piaker kwa kutomeli yango bakolalela sport ozongela sate uza obligé olala kuna tike yango lususu lukia ona ndenge mususu vina yo ka mystique okete noko na kaza na mbongo mukana 1 Timothée okay 6:17 ebakisete yebisa batu ya mbongo ba millionnaire n'est-ce pas yebisa batu ya mbongo ya mikolo yoete base vantete bapesa pe confiance na sorte ya richesse moko boyete oyo bazali kozwela banzendela na ndenge nango kasi bandimela nani nzambe mutu akopesaka na esengo yo oza kokonteke mutu wana aza na mbongo ye mutu akopesaka parce que nzambe to mutu mozobosana ete bato na ndenge bazozwila soki ezali nzela ya nzambe te ser nanga tika nayebi so danger ya ser oyo uti kolanda na milulu oyo soki azwi deso okende epai noko akakalaka na nzela nini ayebi te eba camarade kabalo kana ndenge ni ayebite tawo okende kuna ya solo akozwa lisungi yango kasi lisungi yango soki ezali na nzela ya makila yepa kaboli nini makila wana epi pasi ya liboso ekozala malamu ke pasi suka oyo koyela ye nde danger ezali akopesa confiance na mutu soki na lekaki kuna akopesanga oyebi ndenge azwilaka oyebi yango te akopesa ya solo parce que côté mususu ngala za kolandela siko na introduction na yeke kende pa mutu soka za na camarade akopesa ya solo bongo soki place na atangisa yi makila pa koma directeur ya compagnie wana soki atangisa ka makila pa gade kiti na ye wana bongo no sa kopesa se na yo po kabolitage ne yango na biloko ya okuta ngo na nini na mokanda ya nzambe eza kolobeti na mkola suka surprise kozala mingi to kokumba ka mokanda oyo oh Jésus naza ko profiter na kombo naza ko sala boy nzoka nini makambo za ko sala eza ya ngote wanga na ko abo ebisoke ba passer pe bazali na quatre église ore ba konte na nzambe bandi mera pe ndeko bazali église baza ko pona quelques groupes bato bazali ke soki mbango ye wana bango bataka nini poa ya makasi oyebi nzela bazila ka mbongo po yo na pesa bango nini confiance koleka mama na vanda kana ataka eloko mona na nini na mbangu te ozo pesa confiance bandeko bazali ko soki na sengi mutemza ko sa contribution bakoya na mbongo ebele bakoya na ya solo oyebi nzela bazali ko zila mbongo oyo o verify yango oyo ko na pesa bango confiance koleka bandeko onso bazali na pembeni le yango oza komona mama ani c'est na biso oyo apesi confiance na lingomba apesi confiance na église suka nina ndako pa passer place za sute akomola na couloir na lupango ta passer bana pa passer ba landele suna kata lupango ya nini ya pa passer mawa conclusion c'est on a banza akena ne pa mo kote yo yebisa yo to sisa ko tala ya akena ne pa mo kote azala kaka wana mena kimia pe azala kina ngo kakate azalaki na ukakate yo mto lalaki nyonso wana yeah mama ke batinda biso you know sweet na ngosoko za ndenge donc suka mama oyo conclusion na ye soki akozongela nzambe apesa confiance na nzambe te akotikala naye kozwa nini kimia te nde biloko ozali komona toyaki na mokili kotambola tokomona lola ya solo kasi soki bapasi ezali koyela biso soki tokoyeba koma tokokimela epa na nzambe te
tozaba mindimi tobenga ba mindimi to continuer ko sambisa nzambe ozali wapi parce que nzambe ngo penda zali ya mwana mama Nsamu ta accompagner biso pe na nzembo na oyo ba nzembo na ya lyrique ya mawa maka mwaza ko te ya biso te peut-être to te baleze groupe de théâtre mtete na mama Nsamu Yesu oza wapi Yesu ozali wapi yo kama kriya mama Nsamu Yesu na pasi ya boye ba musuma zali ko zwa moi ebima mpona mutu nyonso ba musuma za ko zwa te nakende koluka lisunia naza kozwa te kiye yango kaka muteteyami awa nzembo ya bata mama Nsamu yango kaka mutu apuye na nzambe to mutu. Conclusion za kaka moko na mukanda Jérémie 17 mawa na oyo kotiaka elike epai na moto kasi esengo na oyo akondimelaka nzambe po azali lokola nzete ezali na pembeni ya mai ekokauka te meme na ntango mapasi na yo soko olandeli kaka Jésus